ya modé et puis na âge na yo so pe a bevia ça pour ça so ba ki jalelo ya modé to moni pas ni to chao te vie il faut ça na sagesse ya ko sala kaka ma bundi katar nini te plaisir te ya o sepelisa ye pe o sepelisa ye te obetaka tolo za scénariste munene ya modé ngana yebi yo na ba gag te comment yo koya kolakisa ke o critiquer Belvi o azokoma ba film nombre de films ebele koleka ba artiste comédien nyonso na ya ba o babimama nde fois pembe na esuki pembe yoka soni oza scénariste munene okomaka ba film olingo talisa combien ngatango batuna question wana nakanisaki ya modé aotalisa biso valeur ya kokoma film donc scénario mobimba ya 20 épisodes de beve au sa devoir à domicile si la longolelanga 20 épisodes toleka bino pona carrière à Belvi ya modé au contribuer et le côté chizengu oko sabanani bakabone dans le bon na papa major ya modé ko yebisanga relation ni nos anango na Alpha Bokole entre tension et réflexion la vérité prend forme. Bienvenue sur notre chaîne, votre chaîne Haute Bascule. Abonnez-vous massivement à la chaîne Abino pe Sarabino ba émission bio. O ezara toujours wanaka kosala bino malé mais kitoko makasi tant au monde kitoko tout le monde à la classe on voit directement Papa Tigre depuis Cornebif oh le bara bien kazanga na profité ba mes condoléances na ye bien kazanga a perdaki grand frère na ye vraiment courage luweza nzela na biso nyonso kama nde na banda koloba manager de l'X Nzambe en tout cas abatela yo merci na batu nyonso botalaka émission vous avez droit de savoir na matière de famille Libota News ainsi que na Haute Bascule vraiment naza reconnaissante envers vous nazo mona nde botala na mona nde bo commenter parce que biso to ana likolo madame Belvi vous voyez Zaranatamo madame Belvi pena bo film bandi boy azati cette dernière attendait la moni pena mère azo beta na kuna na bango bokozala nga pena chelibaya yango wana vraiment na mona que famille Bota bozara toujours fidèle malgré nazalaki te maintenant sentir bo tala en tout cas bo consommer papa kulutu bo consommer bien kazanga bo consommer abaku conscient vraiment en tout cas merci beaucoup Nabino bo continuer toujours kotala ba chaîne Nabino oyo bo continuer pe sous toujours kotala Belvi TV Candista nekaka to mesana hoyebi sabino film na biso déjà lobby extrait et kotaki lelo lobby extrait kotaki et puis présentation et aba artiste en même temps comme ça lelo déjà premier épisode ezo kota vraiment ba famille Libota to bengi bino boya mobondo nenge bo utaki kota la film o utaki ko sila boya lisusu boya kota la film o e bandi po maman lambi les œuvres de Madame Belvi ne se trompent jamais l'écriture de Madame Belvi ne se trompe jamais. Il faut regarder oh et le baba camerounais il faut regarder bota ke bandeliti suka yango wana vraiment CPI a robeta lisusu c'était merci à bato so ba komela inga vraiment na santake
naza vraiment na famille ezaka te ka famille biologique et toza na ba famille na biso tokutana ba famille na biso ya famille libota vraiment merci na bino oh bino sobro tunanga CPI ozapi votre CPI là maintenant c'est CPI qui parle ba dossier leki na koya na okutana na sortie médiatique ya modéro totokani ya modé aye saison 3 saison 1 ya modé ayela biso na 2023 pour tolali boy 2025 ya modé ya rectifier makambo ya lobaki to solo lango awa parce que tout le monde moi ba polémique oh ya lobby apparemment ba balima comme ça Belville Djibouti namba en tout cas félicitations à madame Belinda Kandi madame Belville Poutine de l'écriture mannequin de l'X hey! Qui es-tu Belinda Kandi hey, au défi là écriture yo qu'on défilé yo en tout cas merci beaucoup na ba organisateur oyo ba organisa ki eloko wana en tout cas bo pointa ki kitoko il fallait que madame Belville azala wana il fallait que madame Belville azala na place wana DRC Fashion. Il fallait que madame Belville azala wana. Vraiment, et puis ça joue, et puis ça polémique té. Ko défilé et à la rapé. Maman la raye zabé. Ouh. Sila la money na moni en tout cas madame Sila alati broussac a Tcheborana en tout cas félicitations naita donc et mariage civil bobo boucaré la barcolo pardon tout ça du son zombie. Émission, vous avez droit de savoir, to bandi vraiment le lokande na lobaki, to ko analyser vraiment sortie médiatique ya modé. Bande ko balandi ba famille libota balanda biso ya hot baskil ba fan nyonso ya darling CPI. En tout cas, prenez vos positions parce que ça va barder na analyse ya lelo. Je vais bien peser mes mots. Parce que quand on touche à Poutine de l'écriture, non. Non, yo finga te, non, yo lakisa. Bandeko, tolala tolamuka tomona en 2023. Na 2023, ya modé abimane na sortie médiatique ni momba. Viens te comprendre qu'à l'époque, viens qui n'a problème. Problème nini nzonzinge se kufaki. Nana takaza salaka aibendi you. Patigre, balbabo. Patigre chela kuda commentaire a jabe. Aibendi you. Nana takaza ni bendaka. Parce que ya modé Nana takaza zaka lokola Zaire. Ya modé zaka lokola Mobutu c'est quoi l'époque na nzonzingi. Siko tangu nana takaza kangi. Via eki sous na position te. Via talabi j'ai internet kune zandenge nini bandeko. Ah tozo analyser to yena bino na la première saison 1 ya modé. Après to ko ya na saison 2. Atali wabi awe zaka ya bevina sila. Aye ya moda atuta
à comprendre que j'ai ce que ça, il faut na toute ta belle vie. Ah, ya modé to qui pati. Ya modé aya lisusu ko ya kotalisa biso ke nzonzi ngebane kofuta mie. Kelelo ndenge ba patron ya YouTube ba bima ndenge belle vie abima dinana la douce DDTV que je salue vraiment écriture à Moussouni à passant. Mouto ana belle ana biso dinana vraiment en tout cas félicitations film kitoko avec Chacha d'or a incarné rôle na ye bien parce que histoire on a plus surtout que nena histoire ya vie privée ya quand vie privée vie ya vrai ya Chacha d'or c'est un peu ça si la paix babima magasin qui na partenaire bandeko ya moda ya critique lokola bayambaki na chaîne oyo bayambaka mingi bato ya sata babilona exauce na lobi oyo eleka na loboka ta caméra ya mwana mobali oyo amatama kwa mutu osa publicité mungwa en passant oyo nuska ndenga sala chaîne na ye wana ye po ayoka bien atushaka belle vie po ayoka bien ya pasi ya mode ayaki su kotalisa biso ke akufela ndeko belle vie asombela ye cercle ya mode po bino bato boya kola bino bozaka belle asungi bato boya koloba te tango ya mode ayaki korevele biso ke belle vie asombelela ye cercle ya ndeko na ye batiaki ya mode dikidiki te boya oyebisanga ya mode avandaki abi na kasi lango depuis navanda ye tisiko baopesanga filme te soki kutu papa masumu babomi ye na filme ekeka inaperci boye ebemba mwana soso matanga te boya mode baotiao na role ne kuna ya mode aya alobi bolamu ya belle vie lokola ndeko bapangi avandaka kalkilaka belle vie aya kokoya kolakisa biso hypocrisie oyo ndeko bapangi oyo aya kolakisa biso je m'excuse ke ngai na problème ya belle vie TV ekende liboso nga na monaka belle vie aza femme bantante belle vie asiti fi mache oyo soki pourquoi bino nayebi te ndeko bapangi avec tout le respect que je vous dois messieurs ndeko bapangi soki olingo jouer se mutu na filme il faut kaka olinga mutu wana aleka nono émission ya kotire belle vie ya mode belle vie aza na bafani oya kotalisa biso ke yo oza fani ya belle vie te ya mode belle vie aza na famille libota ya mode koma bafani no ezalaka banani te tosolola te ya mode oye oui oza icône ya mode era nzonzingi ozalaki mobutu seseseko na nzonzingi me likolo nango Maroc ya mode oyakoyebisa biso oza fani ya belle vie te me ozosala kijalelo ya mwana oyo belle vie abimisa bino na théâtre producteur ya mafinga oyakotalisa biso oyakokompare belle vie na mwana oyo producteur ya mafinga mwana oyo ya baroya yeah bokitsanga na bandako bokitsanga omoni retour na yaki na MC Patrick papa je dois d'abord me reposer. Je suis très fatiguée, papa. Je dois d'abord me reposer. En tout cas, dans cette partie, je dois me reposer pendant 2 semaines. Mais tant qu'on a telle émission, il y a modèle, non, il y a modèle benginga. Pourquoi on a un modèle vérité?
Na ba famille bota ba journaliste famille bota nyoso ka ngam na olobela mo de vérité. Na kotalisa ye vie ozala Mobutu Sese Seko. Te ya papa na biso ya président te ya papa na biso président atika bana na ye na bien. Ya modeste fois za Mobutu na ndenga ba théâtre. Et ça la ande mulanga bière ça la na sebulu wana. Ti jeune oyo babi. Belvi azana ba fan, azana ba fan te mais azana communauté munene parce que quand on dit de fan, donc on a la biso ba darling on a moi 15 fans nanga. Te communauté pena famille libota. Oh to beta showbiz, to matisa bar likolo ti lelo kitarate, ti lelo muta théâtre moko ta ko komi pesa nzoto. Ya mode okoko comparer Belvi na producteur na mafingata. Oya kotalisa biso ke gag na lobby tango zo kotalisa biso nyonso ya mode. Biso nyonso toleka na théâtre. Oya kotalisa biso lobby ke film eza facile que gag. Gag mayele nango eza na mukuse nde biso tolobana ki mukuse ezo suka. Mais film ezokende ba parenthèse ke fungwama. Ya mode nini esalo. Soki ndeko ba panga promettre yo film. Tu peux pas venir toucher Belvi. Ya mode il faut garder ndabu ya crédibilité na otikali. Yaya, ngana na ba respect mingi. Oza papa Jerry Kobetox na théâtre. Na ba respect mingi. Artiste aliboso na jouer na nzonzi ya munene, c'est vous ya mode. Na film Hiroshima, c'est vous. Donc ba respect mingi na yo vie. Vie ngai soki yozo ya o ko toucher Belvi, ngai jamais na ko ya awa. Oyo ba bien kazanga na ko loba ke ya mode azaka irresponsable. Non ça la ngote, na ko ya na ngote. Parce que tangu yo ozo ya kotalisa batu ba filme ezali okomi mais biso faut raisonner 5 gags. Elle quoi li solo mama lamba fufu na matembe na longwa koto mama lamba ki pondu mama lamba ndakala nde gag okoto komi. Tu peux pas comparer ça. Et puis ya mode na yebisa yo et puis na robandela oyebisa yo na famille boto wana rôle TV wana rôle T nenga si la kopesa ka papel omé rôle T nenga pe ya mode biso pe famille boto to kopesa ka yo rôle T ya mode nga ba respect mingi na yo na ko yete na ko lobake ya mode mo o kaka kwa mi ko kwa sime yo moko nante ki yo nante na ko ya nango jamais. Yango moni eloko oyo lelo oyo ba vie na biso ba guide na biso ya théâtre ba icône na biso ya théâtre ba perdre ba valeur na bango na ba biloko aboy. Mutu lokola ya mode oza scénariste obetaka tolo oza scénariste munene ya mode ngana yebi yo na ba gag te. Comment yo koya kolakisa ke o critiquer Belvi o azokoma ba film nombre de films et belé koleka ba artiste comédien nyonso na ba o ba bimama ndefwa pembe na esuki pembe. Moye ko critiquer Belvi. Ya mode opinion ya mwana parce que Kenny na théâtre to longola ki aza mwana collègue nous. Ya mode Kenny asa kokololo nao. Na question wana ngolo ba oui aza na raison. Parce que ya mode wa muta bagagi te. Ya mode oyeko koma na bagagi tangu nzonzinga ezofuta lisusu te. Ba petit ba oteka ezofuta lisusu te. Ndo akokoma na bagagi. Ya mode oyeko talisa biso lobi ke osala ebele na ba carrière ya batu. Ya mode yaka na réfléchir yo mémoire. Parce que moi j'étais dedans. Ya mode ozo comme pas Alpha Bokole.
Madame Belleville Belinda Krandi Poutine en écriture maman gros au coma et pas Major Bissalini. Ce qu'il y a modèle, si vous avez une histoire, apparemment, c'est qu'il y a modèle qui tire Ursule, nana silango. Au moins peut-être que si la silica, parce qu'il y a un modèle qui rappelle que a contribué à belé dans ma carrière artistique na bino. Pour la carrière à Belleville, un modèle a contribué à l'autre côté. Tu sais un goût. Oko sabanani. Oko sabanani. Peut-être oko sabatu oyo, bazalate na kati, ba yebite. Il y a un modèle, ceux qui ont bien Belleville na film, ozo bengi c'est en tant que muninga na collègue no scénariste. O bengi c'est le rôle actrice comédienne. Rectification et modèle. Ceux qui si la zo benga yote, le rôle dit que si la nenga va na bongo, attaque met la poison, pour ce que mon kaba film et continue si la zangi timia. Donc pour s'appeler ça monter ma si là-bas benga, il y a modèle et ça s'appelle comme rôle. Vieux, rôle wana oyo joua wana existe à l'issue s'il n'a pas au talent, s'il n'a pas au landa, est-ce qu'il y a un modèle tant où yozo linga oya kotali sabiso ke Belleville a zouara batu na bo wumbu, il faut ba kumisa ye, il faut ba sanjola ye. Il y a un modèle nenge réputation non et beba na théâtre, ba to poto ba qualifiera ko obebisa ba na bango scénario non trop de bêtises. Est-ce que le wana do longolango? Parce que il y a aussi la Belleville, ba critique mo bien ba pique mo et ça normal. Et ça ba qualité mutu na mutu azala nango. Mais tant ozo ya na po ba yambi en tant que scénariste, vieux il faut en a sagesse ya wa oloba. Ko sala kaka ma bundi Qatar nini te. Plaisir te, il y a au sepelisaye te. Ou bien ça la nouche ka plaisir pour yo lobby na Belleville. Et na sens te ya modé. Ce que tant ou yo zo ko tali sa biso ke mwana oyo ya libebi producteur a mafinga producteur a roya yeah. Que na minute aza numéro 1 na bagag. C'est normal. À moi moukié. Ben faire botter na ma théâtre na maternité théâtre lobby. Et puis na la naga lo mo boye azu soki certificat na ye soki ya nini soki PVP bon examen. Au moins il y a Charlie vit de loin pardon papa, mon ma respect. Moi, je te dois beaucoup de respect. Na comprenez que Rouya a utilisé yo. Producteur à ma fille a utilisé yo. Parce que Moutounio ça a na place na outi, Moutounio ça a na village natal na ye. Yé abima dans le néant. Abima dans le néant, moi qui koluka Charlie vit de loin. Alors ba muta salanga muta bimisanga na filme nini producteur ma finga tangu yo ya ko telemisa Charlie Numbi vit de loin oya ko loba na filme nini parce que soki ko toloba kata na nzonzi to ngata ndima soko nati na internet boye na ebite pardon na ebite tika ko utiliser batu mwana libebi. On est à passer tout son inémodé. Ya modé yoka soni. Yoka soni. Oza scénariste munene. Oko makaba film. Olingo talisa combien. Ngata mbatune question ana. Nakanisa ki ya modé a talisa biso valeur. Ya kokoma film donc scénario mobimba. Il y a 20 épisodes de bébé au sa devoir à domicile. Si la longole langa 20 épisodes to le cas. Et puis ba tableau kokanati. Ya modèle linga ko expliquer biso parce que ya modèle yo zala scénariste munene à l'époque na tangu na yo. Ya modèle
okoma pas Alpha Bokole Belvi okoma et pas Major Belvi lelo aza na la belle na ye o ezali Bella production o ebimisi communauté munene famille Bota ya mode Belvi ana ba fan Belvi aza na tina teke ya mode aya kolobelele na TVT ya mode et puis na âge na yo so pe ya Belvi sa posa so ba ki jalelo ya mode to moni pas ni to chao te parce que Belvi za déjà na ba jalelo ebele ana ba communicateur ebele ya mode yo kutu il fallait au stala katango so tala Belvi bobi bana oyo bazali bana mikie mwana aya chelinga libaya po Belvi abeta na yo ya mode yo banda olekisa ba fima Alpha Bokole inaperçu ya mode donc parmi bato bakwesa producteur Alpha Bokole ya mode oza kati muta bato banda opesa bambongo ne bien mais Belvi tango ngonge kokaki akomi pena na ba moyen na ye bakabone dans le bon na papa Major ya mode yako yebisanga relation nino za nango na Alpha Bokole parce que ngana linga ba hypocrite te ya mode soki Belvi za hypocrite yosko za nani ya mode tango yo loba ko bimisaka batu obimisa batu na ba filme po omoni pe mo pe makambango pe to tika kaka il faut pas que oloba ngo pété parce que yo bengi nzonzinger na filme na yo e bete pese makambu yo bengi yo ko bimisa ye e alors biso to bete la ba Maria Longondo tolo Belvi abimisa bango vous comprenez to bete la ba Kenny Belvi abimisa bango Tegra to bete la Belvi abimisa bango ya modesko batu oyo lobaka wana baaka ba nzonzinger baaka na ba place na bango o ba wuta tengana otu na bana groupe na yo pa batu na batu ba bibimisa na be fort na bango laisse-moi te dire obanozo mongo nzonzi ngozaki égoïste oko expliquer ngana gesho bibimisa na effort ni jeri ko beto sa bibimisa na effort na e mayonnaise akoko ko bimate ngo moni mayonnaise lelo aya okoma jalelo asila mais auta na académie des stars o ezake ba répéter na mokengeli etondi plein répétition ba ofutela ngo mbongo auta kuna melelo a se retrouva jalelo e mo défaut yo kasoni oya utalisa biso nani sus o pena ke obimisa ti lelo avanda pena na kiti osala fierté na yo azata ya mode parce que si on tout quand on a ba Irsil péchant à Black Line ya mode ozo tia déjà Irsil na ba film jibe déjà bois ka Irsil péchant donc beki ke yo bimisa ah ne to lo beli kambuke ozi mutu dans les zéro nenga bategra ba uta soki wapi madame Belvi a teli biso s'imposer pou torgnol neti na makambo ya koloba ke o contribuer na ba carrière ba tebele ya mode yo koloba ngoti yo koloba ngote parce que o bandaka ko nyoko lo ba gesho na ba gérer ko betox. Donc soki producteur a bengi yo apesi yo mbongo boy ozo batu o bando komelo scénario ba chef à répétition ozo tia bango musika yo zo privilégié ka bana baso okebenda libanda bango wana ba jouer ba nzonzingi donc azana relation ne mo ba ya jouer nzonzingi na non na bango mo makasi na bango moko donc place wana en tout cas ya mode ba place wana oka pena ba yemba Deboro simbi kotoyo oh na ba point faible ya mode ko simba kakunati parce que oka pena lupangu mbwa sa kufa kombo netikala
koya kotalisa mokili ke bolamu ya mode mutu te asimba ke mutu te atia ke bafumi na makolo na kata cage po esala o mukuse esala o jiki po ya koloba ke bevi asomela ndeko no cercueil et puis ya mode comment bakoutilize obwe est-ce que ezaka na $20 kana nushka pesaka nde epesi yo mampala ya mode tu as des enfants okolisi bana yango moni okenda poto batuna otanga bana obimisa majorité bato otanga eza bato baza banzonzi guerre normalement Belleville lelo azosala fierité asali atelier bana basi bazoya baoyekola théâtre Belleville apesi théâtre valeur Belleville alongoli théâtre na buzoba po parmi bato batiaka théâtre ekomaka eloko salite ya modaza na kati parce que ya mode bengana basedene na poto te bêtise eleki tolingi te c'est normal okotela ngani producteur a mafinga baza bano pe baolandoka na nsima yo yelaka biso bêtise ya mode babeti baoteka nini ya mode okomela biso scénario ya XL na moi makasi ya mode bevia ya longoli eloko wana ekomaki théâtre congolaise donc basede bazoteka boye mozomona sede ya filme ya mode baotya mwasi moko boye atala munene peut-être alati bikini mais filme congolaise donc baoteka yango etekamako na buli ya filme ya XL soko tala biloko wana nde to bavaleur wana nyonso toperdaki yango na cinéma congolais na industrie ya cinéma toperdaki yango bevia ya sali makasi a réparer drapeau théâtre ezalaka déjà ya kokatana ekabwani katikati bevia ya atongi apesi valeur ye mode soki balaki yo filme vie balobana na mokolo silama te menga na yebiso silama parce que tango yo ye boye oyebaki ke awa na kobaluka te tokobaluka pena na poto omoni siko bilo muso esalaka moni bino bata théâtre oya na TV oyo tire bevi ovanda pe obengi na téléphone allo belle bevi pe ozala na motema ebele tokutana na bino na barestaurant kuna ti ebele tokutana na bino na bureau kuna na Kasavubu ebele otuna kutu te mobengaki interdemande oye mais soko oye na TV parce que Belleville aza lokola sila te Belleville ata ndeko na ye azotourne te aopesa ye quelque chose ndeko na aza na problème ya kosoutenir ye silaka baa te sila yo yokotourne ta pesa oapesa nini osaleli ye nini otekeli ye nini omekisi ye nini est ce que azwa avantage ya métier et puis bazoso bakenda otourne pa sila surtout bana mibali nde basalaka mosala makasi ya avantage ya métier omemanga nabona ngai bobo manoka pema il faut que bobattre la belle vie bino bata théâtre botika hypocrisie et puis namoni makambo ya défilé nakomi nanga déjà kochite makambo ya défilé namoni bokomi ko comparer madame Belleville na Karine Pala. Karine Pala sa modéliste, aza au capi de la mode. Belleville aza au capi en écriture. C'est deux personnes différentes. Deux personnages différents. Karine Pala a la mode. Aotonga, aokata, aotonga. Belleville aokoma, aojouer. Potika no ba bla 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 na bino wana.
Et puis Madame Belleville ne calcule pas Karine Pala. Ok? Parce que non, mon abino boya bobo ça va comparaison moro boye. Défilé oui, avec un défilé na nenge na ye. Ce qu'on si la bino bola ki sabiso ke ala takabilo kwa kombo. Si la ce qu'on nenge ala takabilo kwa kombo fali pour pas défiler na Balmain tomona na Didiston. Ce qu'on yo si la yo ala takabilo kwa kombo lokola banana ketchup. Na lobby na mona de na Zara. Ok ko défilé. Balmain de na mona yo. Na Gucci de na mona aussi là. Et puis eloko salami na mboka na biso. Si lo yete poigne. Au moins que on a ba si la na problème on la tali puta. Si lo yete poigne. Babenga ki o te poigne. Ana tante. A okoka kwa simelo mo abomoti. Belleville aza actrice plein. Aza scénariste plein. Kaka nenge a komaka scénario. Et puis a expliqué muta e carnet rôle bien jouer bien. Eza nenge mako nenga kene kuna Madame Belleville, Madame Belinda Kandi, tu vas défiler avec les nini. Oh ah là là. D'abord kene o mona penako ba vidéo direct. Si là a koyate parce que Kounel zaki ba vidéo direct. Et comment couper et alors les en direct mais pas au défilé en direct. Donc boya que si on comme Kolanda aussi la manager qui ne Kolanda kuna faut ba kata place mo bo po si la makasi na biloko ana. Bevia za bongote bevia za complexité. Mais si la moi na ville moi no atika kombo na défaut yama dishu complexosa ba bane babenga ngunde ni nzabira ekiminga yango na bino batu o baleza bakuk oyo banti valeur oyo botika comparer Belleville oyo azo sala lelo ba production nyonso Belleville ozwa lelo. Ils ont savoir-faire, ils ont écriture. Ce qui le lot, tout le monde qui Belleville top modèle. Le lot, tout le monde a défilé. Les sous-sous. Et ça par rapport à bon, t'as là une écriture. Beaucoup comparer. Karine pas là qui kuna en tant que modéliste. En tout cas, félicitations à Papa Nambiso. Notre pépé, Papa Lomé, en tout cas, a défilé qui toko makas. Viens ma soumpe qui toko makas. Donc, ya qui te ke, bangomi balé, bazaye pour amoroté. Ben, viens qui on a Poutine en écriture. Donc, mon tout ça, moni, ben, vu, on a un louka filmé. Je suis avec maman, comment. Belle vie, Candy. Au moins, on a place à la caméra qui est agitée. Sur agitation, la caméra qui est en cas de défilé. Nous avons son caméra. Sur la vidéo, caméra comme qui va caméraman, comme qui est agité, va filmer Karine par les autres. Dans la monnaie bino et moi qu'on faut éviter. Je suis déjà de retour. Babylon me faut éviter. Bon, évitez s'il vous plaît. Karine parle à ça attend qu'au capi de la mode. Belleville ça attend que Poutine en écriture, double sim, triple sim. Au coma, au jouet. Balé à ko bête en kitoko. Kitoko modèle n'en parlons même pas. À l'école mon côté. Sur le temps où bien on talisa tala rendez-vous na matière analyse au rendez-vous na matière to bo mindambu po moni ana sangisi mingi Montréal déjà azo déclaré kuna sima ezaka avant goût likamba comparaison ya makambo ya défilé oh ya Belleville nana Karine parle en tout cas to kuta na matière to solango kuna matière parce que
trop c'est trop. Baleza bakuluna. Boyao. Qui est bon à biso elinge banda. En tout cas, na siki makasi. Oyeloba notre manager. Na tombo ki makasi. Biso atoko yokate. Parce que Bellevue a sa valeur. Bellevue a n'importe qui te. Botikaka koko compara kayena ba poids mouche. Bellevue pèse des tonnes. Donc botikaka ko comparaka. Eza quoi bo comparer kaka na gâteau. Donc on ne mélange pas le torchon et le serviette, ok? Il faut pas mélanger Bellevue dans le bêtise. Tobotanga Bellevue wana botala ta grandeur na été. En tout cas, analyse dans la qui n'a pas la lelo yango yon a lobby suite il y a défilé de mode kuna tokuta na matière. Ya mode tozo kabwana déjà vie se respecter oza muto yo osali mingi na théâtre to na ba respect mingi na yo. Si kaka ko koyaka na ba tir, quoi retirer Bellevue s'il vous plaît. Parce que tant ozo tirer Bellevue, biso bato yo toyaka ko soigner image à Bellevue. Ya mode soki yo bebisi image à Bellevue biso pe to bebisa ya yo. Ozo mona. Et oza la propreté. Et oza la propreté. Parce que ya mode ngana koya na ba vérité te ke na ya koloba ke ya mode ba fana ndak mona mimi kabongo. Na oya na ngote. Na koya na ngote. Ya mode tango zo luko critiquer Bellevue, ya mode ngana koya na ko expliquer pona nini sulia alongwa libala. Ya mode pardon éviter nga. Pardon. Totika lo ya na ngote. Mais ya mode a bon entendeur sali. Soko ye bayambi en tant que scénariste. So moni ke oza na posa ko tirer Bellevue, beta siffler. OK? Et puis soki ndeko ba pangi nazo tinda yo pour utiliser yo bacho na moi film chocha. Ya Manguba. En tout cas, je suis désolé. Merci beaucoup Nabino Nyonso bozaki ebele ya kolanda. Darling CPI Nabino obo mesana ko linga mingi. Oh vraiment na manka ki bino tellement biso to aloko abango te biso ko to aloko abatwa sila te. Ba inapte nyonso bazaki pas sila te. Ba nyonso bazaki pas sila te. En dehors ya kovanda na plateau on a des choses à faire. C'est pour cela on a un mot boye nazate boye OK kara na cadre boulot. Boulot ezaka YouTube te. Il faut peto lukaka. Toi ba maman. En tout cas, un grand merci à manager Delix, manager nanga nazwa temps, nazwa na lo sambo, manager nanga na sabela. En tout cas, merci beaucoup Nayo papa. Papa na Abigail. Donc bébé choco frappant quoi. Merci beaucoup Nanzambe oyo azobatela ngai na ba abonné nanga et puis na madame Bellevue tozo kabwana biso kabwana biso ka na prière. En tout cas prière e manka e bino. Ormela mawanga to sala ngonde to yokanaki. Et ça bien. On est là mawanga na base nyonso na ndaku. La maman chérie à moi si tokangi misu. Maman Edith Nyange, que le bon Dieu te protège, maman. Tokangi misu. Maman Gina Mabiala, tokangi misu. Oh Yesu. Ah, waba base la famille Bota. Ya Sylvie Jolie, tokangi misu. Tokangi misu. Nzambe na ye na ye modèle na maboko na yo Yesu Kristo. Yo moko yebi ye modèle tanga banda ko koma scénario modèle o ya nyokola bana basi bana bibali. Ah boyo pesa bango ba rôle. Ah boyo mema bango na nzonzi. Oh Yesu ba gesho ba nyoko ma ba jeri kobetos ba nyoko ma ba misa makasi ba tuna nzonzi na ba propre effort na bango. Nzambe soki ya mode ya za arme oyo batindi lelo pa ya kumpanda
po aya kotuka belle vie nzambe kutana na ye mode. Amen. Prière ezali ka mupuse tomona na biso. Bye bye.